pasteur abia azoye bana sute ba pasteur on a kindumbe lata bango na yebite soki milimo babenganaka pasteur mzo pesa sacerdoce aza magicien ti azolakisa bino wana aokota bino na magie bino boyeba te batika bandumba ndeni po bamona évangile kati na bango ezate ba pasteur baokokota évangile te soka pusani ka pe na ndumba suka fa kwa na ndumba. Shalom, shalom, ba la nabiso nyonso ba abonné na biso ya chaîne Wezali Tolo na CTV ya mama na biso Anna Kalambai, mwasi ya papa Carlos Kalambai, o babenge wapi les gardiens du temple wana bosanité encore une fois na couple mbwaki ya papa na biso Freddy na mama Karine na kati ya Paris ainsi que ça na biso Adeline Moba Nzambe pena azanga to pambola bino ya makasi et puis Guy Bijou de Mambongo. Je crois na yambaki invité moko pote ningani pote bisingai mama Anna Kalambo binangai zongi selanga mama wan évangéliste na pa na mi moninga kati na ye na moi ba commentaire tellement ébélé hein prophète Ézéchiel beaucoup l'homme à la repentance na kati à Paris hein bozongi sabiso ye parce que ba mboza ya solo yango ngai na mon cameraman voici Francis le Noble tout ça tout possible moyen to tout le monde est notre invité. Donc, voici où tu as dit il faut que tu na tsita bomoni bo sepeli makasi wana na moni mama ana pena kalamba sepeli abia invité yo mama pe ana baba sepeli invité penza yo po mikolo yenda za na kati actualité mbote mama mbote papa na ngai boni naza bien na ngolo Nzambe. Mama Tete Lukubika évangéliste wazo ningisi poto na mambo ya Mike Kalamba na Peniel. Wana nde bino mbolo bipo bino mbolanda. Oyuka ta basangona wote. Bon oyoki ka bato bengi ngai ba félicitations ba pasteur msupe ba lobby o ba kokai koloba bon o pe ba pesinga ba félicitations ke na bombelo côté na lobby to lobby vérité tikala ka vérité. Donc tellement to bombi ma be mingi yango pe ma bezo bota to lo ba vérité pour ma camion ce qui ne pepele to ba vérité pour ma camion et qui ne pepele na bosanité na moi na ngai merci ainsi que na Claudia Panzu ainsi que Fabrice Bilele moi na ngala lingaka mingi nzamba lola pa pambola David na bosanité Josué na bosanité bana nyoso mama Anna na bosani na binote nzamba lola amona bino papa mbola bino mama Tete lelo to ye na likambo to si mama ka mumuke ya mboka pe to si mama be église bazo déconfiner église bino église boza ko se préparer na ndenge nini. Bon merci beaucoup mais étant que toza basa nzambe to ko bandana na prière. Père na peso merci pour te nzambe na peso merci olinga ki so équipe ya pour te servante na loba na peso merci na kolo chaîne oyo azopesa espace baya kozwanga lisusu kolo kumbama na yo pote yo zanzambi malam tikate maloba nyonso oyo kebima na kati émission oyo elendi sabatu pe ba o bazosala mabe batika ba o bazosala malam ba continuer malam nzamba lola nzamba bikamo banda na biso pe sukisa na biso pe chaîne oyo ezala ya kotombwa mana kombo na Yesu amen. Amen. Péché nous a retombé mana comme la Yesu. Amen. Na pesi mama Anna Igete na kati Australie ba mbote vraiment ébélé. Mama yo yebi. Bazo déconfiné l'église. Na habité bino église ou ba déconfiné. Bino bata souka après baba ba déconfiné, ba hôtel ba déconfiné, mais bino église école ba déconfiné en haut. Mais bino église bata souka. Ya diani pas poni. Et ça problème quand il y a alliance na bon basali. Et un problème alliance na bon basali po mutazo pesa yo souffle de vie ezan nzambe. Mutu oya sali ke yo mona mukili oyo mona mapato mona mabele o mona moyi ndenge bimaka o mona butune ekotaka ezan nzambe. Mais babari oyo bafongoli liboso nzambe te mutafandi kuna. Mais bon va permettre babar et fungwa maliboso po ba yebi misala o bakenda osana babar o mona batumso bazomela na bar bazui mu discussion bimi azu mulanga bambi muninga makile tangi makila neza déjà sacrifice monde ténèbres yango donc avantage na bango za kuna na kata babar batu baswanaka batu babundaka makila batu etangaka po bango basani ba récupérer donc faut batindika non eloko na liboso donc biso oyo tozonguma melanzambe faut batindika ngo sima école batie liboso oui balobi mayela bana po mayele bo mais so ba mayela bana banga banyokola biso na ba dimension haute
banga banyokola biso na badimension oyo te bakangi bazongisi me na suka nango tomoni na biso maladi te oyo bango batikali kolakisa mpo ya bato eza nango ka mensonge mpo bayeba ndeni ya kozwa mbongo na bango mpe na nde baocreye koniokola bana ya baninga onga na oloba koniokola bana baninga banyokoli biso bamoni ke basi basimbi mbongo apo bandi koloba nini ke no bafungoli ekole bafungoli babar satan avandi bisika na ndeti na kati ya bar satan avandi mwana soka za na kati ya ndako azomona bien te fo kende ka bar eza nzambe mutu abenga na bar eza satan mutu azobenga ye na bar po kende kuna kende kozwa likambo bango bazolinga ntango nyonso basacrifice esalama ntango nyonso makili etangaka mpo bango basala ni pouvoir na bango emata mais église lelo bazongisi biso na bon topamboli nzambe mpo bazongisi yango po tomande oyoka déjà ke non bakosambela su te église de réveil moyen te catholique kimbangiste na oyo soki bando baprotestant bango nde bakotikala biso tokotikala te tokozala wana te mais nzambe alola lokwa aza ne kaka bien alingaka ne kaka biso ake osimba mitema na bango mpo bazongisa mpa na ngai namoni eza problème te eza nde buzoba na bango bazocomprendre te ke nzambe aza nzambe mpe na président de la république azocomprendre te ke nzambe aza nzambe abandaki na biso aza chrétien ye mwana paster soki kingandi tobeti maboko pan tolobaki toza na besoin ya mokonza mboka oyo aza chrétien ayebi nzambe aza mwana mboka aza étranger te tozwi mwana mboka tozwi étranger te tozwi chrétien tala chrétien ndenge amemi biso tala lelo chrétien ndenge amemi biso église akitisi yango azwi babara tomboli sikoki chrétien na eza wapi akosaki biso keno po tosala nini tobetele maboko wawa balobi bakosaka bana nzambe te suka nango buzoba na yo ekobima lelo tosuki wapi toyoko comprendre keno azaki ya biso te babimbisi nyonso na kati ebale baliaka ye te mosusu kolia obima kwanza ndenge biso tomonaki tozwi mbishi ya mbinga ya kitoko mwana mboka omoni mwana mboka ndenge anyokoli biso papa mwana mboka bonyokoli ndenge ya bi par rapport église bozaka ebele makasi nde par rapport à ça nde on pe ko banga parce que boya ko pesa tu mususu malade pour église pour cette église efungwami au moins la population église elle est quand même baba yango il fallait quand même temporiser où est le mal population église elle est quand même baba yem tabate la bat ye président de la république yem tabate la rabat ye mo zo batela mana na pe manzambe so nzamba longoli ka pe mawana est-ce que yako kino matasu tapis rouge wana aw matasu tapis rouge te po nzamba longoli pema yete mutabatela kabatu nzambe nde mutu abatela kabatu yako kyolo bateko to kangina be église pour population na kati wenze to otambwa na zando ebinde to tutana ke bele to tutana soki malade za to zo malade wana te to yena ba wenza gambela toyena ba wenza matete toke na liberté na masina toyena ba semba toke na ba ipeni na ba rond-point ngaba tandenge tozalaka malade ezalate eyaka na kati église oya monike no soki tosangani boye totutani boye tobineli nzambe tozwa malade mazomikosa na moni satan zomema ye na lifelo na mwa mukonza mboka satan azomema ye na lifelo po biso toyebi ke non azalaki défenseur na biso kote ya makambo ya nzambe tobetelaki ye maboko mais lelo ko monguna na biso lelo comme diversaire ya église de réveil awapesa biso nzela te tosala te toloba te pourquoi aussi longtemps aza mutu mboka ata shina rambo ntango azalaki wana eske ezali bongo shina rambo ntango azalaki wana ezalaki bongo rambo azalaki ezalaki bongo non mais tolobi ke mwana mboka moni mwana mboka mamba wasa biso baoloba nyonso kosala ane déjà comme nini mibale ti etikala na ne moko suna kati fo bando kobongisa ntango bando luka bongisa élection ne makambo nyonso ekende wapi 100 jours balobaki na biso ekende wapi eloko te totikali komona te sikoyo abando kobongisa mukolo nini ote gouvernement banyongo ezali banini ezali omoni kokanga bato ya lukuta na bato ba okanga bayebani basi basoni na telefone yo vanda nanu kuna poto kitana nu milimu wa batu po ndenge nini batu baloba te bamona nga président mabete vanda kuna eza ba jeune bango babilonga mike ya pelengendu ya poloso ya ndenge o bango baoluka basala na tukabiso sito timbeli bango mobuta zeso ole kabiso to palanga na meyeso ale kinga na otema te pona mone banzalo abakiselanga na kati ndaku nanga pe na mone ka ndenge église komeli makambo to komo sambe na bandaku ngana za équipe mobimba ya intercession na zana bona kati ndaku chaque dimanche na sambe na bona baso yo kanga nengai pona nini pona Yesu ba meshaki babanga kite mais biso to moni make no maladi to banga ngona to kima lisumu lolenge to kimi oyo te
Papa Riki to kimi maladi lokole loko msusu nzoka bato babanga aliwa boy mais ça donc nzela ya biso nso mozo banga ngo modèle wana oh eza facilité pour Jésus ba tout est accompli hein na ba sete na maboko ya facilité ba pasteur ba lobaka ongana za pasteur na okufa na Yesu ba kufi na Yesu te po ba onde so babangi ba onde so babangi même to kamwe pape pena ya Roma ache pena po afungoli akimi muso apesa sensible ongi to moni en tout cas bakimi mais malgré ça matete na mona ki malgré ba confiné mais misala oya molili ya bana baso to mona ba telema na banzela ba confiné bango te na mo ba toujours d'inconfiné mais ke mboka eza mboka nzambe mais comment to ya kindumba ezo matana mboka oyo mboka eza ya nzambe ezali di ya nini ya di ya pasi to eza nini to eza milimo mabe eza question milimo mabe te Papa Rick eza pona milimo mabe te bandumba na moyeba kanga bango na bandako eza te bakonzi batambula na bango oui bakonza mboka babima na bandumba wana bo bazala na kati ya ndako na bakangami na confinement bongo bango basimba bango ndeni faut batika bango batambola po tango oleka déjà na boulevard amoni moko abendi et poza ba konzi mususu ba yeba ba chambo bandumba bazwana ba ville donc abi déjà ki na okende kuna na beti mwa biloko kataye soki nini mikolo kataye soki nini ba benga ba kataye kuna donc akia kati na ina ndenge na ye après abimi akene bonga peksa ndumba tambola non ako peksa ndumba tambola te po ye paza na posa ki aza posa bandumba na do bandumba ana kisasa bat ba pesa bango ki bokonzi za bakonzi mais oui eza bakonzi ba général ozomono basi na ba makango na mabana baza bandumba ba voko ozomono ba makango na baza bana bambanda ya basi na baza bana baza bandumbo baza bazotambola bon bamba peksa ki ndumba omonte bango mo pe ba cheli bango mo pe baza bandumba sikoba ke peksa ki ndumba la ndeni jamais na mona ke no mukonzi moko alingi ndumba abongolisi ye motema ke tika kindumba na osalo nyonso na obongisilo nyonso mais alingi yete abongisi ka vina ezalaka aho eza pese loko ba pese loko ti tangu ndumba me ko pese loko ye pasani apese loko e comme bilie na ya moyi ya butu akomosaka na mona batuma aobala ete bana batomboli kindumba makasa eza bakonzi o tozomona ba général ba généraux ba avocat bango batomboli kindumba na kati ya mboko oyo ba pasteur na ba pasteur surtout bango kutu nzambe na oka mawa na ebite col pastoral koma lokwa lipa ba oteka na babala pasteur abia azoyeba na sute ba pasteur ona kindumba elata bango na ebite soki milimo babenganaka soki pe milimo babenganaka te soki tango za ko kola bande ko benga petit momi venez ici te abande ko kangote siko tango akomi na bu pasteur akomo créer bato ba profession nzamba otalisa ngo za na mulili fona sokola tango sokola mona bato olexeli boko o mo tike mukiliza obeba surtout bango wana bandumba liboso na kati ya mboka na biso EDC za ba pasteur mondi me na mwasi na ye akomo pesa prophétie ke mwasi ona za mwasi na yote aza mwasi mo kaza na misala mabe nzamba talisinga Dieu m'a montré français na bango Dieu m'a parlé français ba pasteur tango lo banoka Dieu m'a parlé do alinga lo banoma kamoko alinga panza bino mbali tonga mu wala okendema akomo sa mwasi azola na mbali ona ne lokote famille na bango ba bato passe et puis ndinga zana za milimo mabe azaka ndoki na bomwana yope mwasi olengi ndingo zano sangana deja na ndoki donc ngai fona purifier yo na ko purifier na nini na kata ba ake kata babiloko po moi ça soit délivrance boni boy basala nzambe makamba osala boni boy basala nzambe makamba osala ba osala loko ezala te bandumba liboso bango boye sanga siko bakonza mboka babanga bango bakonza mboka babanga bango te po bayebi bato bakoki kobanga obi tango akalezalaki soki prophète aye pa mukonzi aye koloba likambo ata mukonzi na s'en fouter nzamba olakisa yango na butu akolakisa mukonzi na butu mukonzi na osala nini abanga atindi suba kelo luka prophète wana mais biso prophète azokende po akende koloba keno nzamba talisinga boye akokoma liboso mukonzi akoloba ngo te akende koyebiseka nzamba lobi yonde kovanda 10 ans ya pouvoir pona nini mukonza mboka pesa ye enveloppe pesa ye kaki apesa eloko yango bakina obomana tinga kati kuna yesolo sika bakina kobomana kuna bapesi babisala boye yepe abomi muninga po kaka azwa nyonso eza vanité de vanité tokuta ngo totika ngo me bapaster bazobomana bango na bango muninga teibo ya leki a contredire muninga
Una buka. Muninga sakoli boya lo biote bisakulanza kuta fire loba kuna tia nini moto ba te vendre pa nzambe yo kita moto yo sanza moto c'est la sorcellerie o basala nzambe ba basala ezaki ndoki aoteka maya ko sukula sombengo 500 awa maye nango soka tiango biloko nini mba mo komi $5 so moi ça sukola ngomba moko ndaku na ye ebongi yebisanga évangile modèle nini wana Jésus ça que évangile ndengwana basala nzamba ba salo mais sacerdoce yo tellement sacerdoce quel sacerdoce on go sala mutu sacerdoce na yo po obikisa ye fo sombisa mai po mai ka bazongo na pompe awa po sokola zo ba pesa na offrande to sala makambo tala ki sacerdoce biso to botisa na makambo na biso to ke tanga na ba école na biso ya ba cours ya ba pasteur oyo to zo ke pasteur muso zo pesa ki sacerdoce ane magicien pasteur muso pesa sacerdoce za magicien ti azo lakisa bino wana aokota bino na magie bino boye bati metango bino bo vanda bo ba non eza sacerdoce et ali kamba sacerdoce pasteur apengo bo ba ezali kamba sacerdoce obe pesinga kande za pasteur mona ngula alobi otema tete fo bomba ba père so basali mabe bo ba père yo ba pasteur nyoso bazate ondima pasteur te meza shwa na ngai oyo benga na église na tete je m'en fous ngana hote na église à Jésus naza na évangéliste ate kutinga na baba na hoteya fona hoteya na église na ozoke na église ya mutu koteya ngesa la milanga na comme na église ya mutu koteya zo bana ma tete lobi yo mutu hoteya omoni sero wana se kingandi yaka aye ngana moni pesa mosala nzambe mbota pesi ngambote tango akei alobi na ngai alobi omoni ndenge zana azaka cheli na ville ye penza muta simba ke église ye muta na bambole kaka na okola tsongo na bande na bambole kaka ye muta simba église omoni ndenge kebo lobi tango te ya beta biloko bimisa $100 nzambe pe ndenge sala na bolingo ne mwana mwasi na jour oyo na kote ya yete mwana mwasi wana ayete boyebisa alinga kotsanga prophétie ya lukuta kolo église do ba kolo église ba kuma le soko côté ya pana e aokoche yo il faut ça la bozong saboy pasteur akete ya pa muninga pasteur azo so mondo hote ya tala ba fiyo zo mona na o akosepesa o pasteur ate ya sisi na Brazzaville non na Brazzaville na botanga kombone po a mutu na Brazzaville na solane pe bien aese lobi tala aesa pasteur ngana etokei abi tala bato komona o osepesa o pasteur ateye pasteur mbo ateye tango sisi bakena biro tuno sepela na nabi mwana mwasi na ye aese mwana omoni papa moni mwana ona moni doloko pasteur wana yazola na hotel mwana mwasi balakisi yenda ko s'occuper na pasteur wana na nzotobo. Ah bon? Ti pasteur wana ko sisa kei après siko yesa moi ça no bala pasteur wana azando ki semence nini donc ser wana bandola lisa pasteur wana ti pasteur wana okende siko pasteur wana tango okende ne akene poza na mwasi ne na ndako siko atikeli ser wana semence nini so pasteur wana za kindoki do ser wana pe azwi kindoki siko akovanda ka na église wana akobala kate akobala te po aotambono na mutu mutabali ete aya simbi ye abaloli baleli ya kati ye a kati ya sisi na ye asiminzela kei bongo yo kobala sera ndengo na kati église obi mal chance ozanango yo mobala yo bala sera wana bakoma ya bilo nini eloko pasteur asimbi mutu msoko oya osimba ngote soko asimbi ngaza na malédiction aza ko intimider fille wana po fille wana linga mbali msute biloko ndengo neza malamu eza malamu te tous les pasteurs oya vanda bana basi pemele ça c'est monika kitoko asimbi ye ako promettre libala ko promettre mwana mwasa mipesi ko am esprit après na suka nango abetelo mususo ba Mike ambai babeta yango il problème ni entre yo na Mike asala onino juste na comprendre te tozolobela kana kati awasanga nini ngaza posa na ete ngaka posa na Mike a changer sinon a changer pour atambola banda batwa akata bango akata bango do kata bao do ya kata ba awa na ba waza oyembala bango mona mwasa kitoko te ba fille za oyembala bango mona mwasa kitoko te to mona Nadège na Toms tel exemple balandata famille foyer wana esika ba yemba ka balingani pe batomboli kombo nzambe
sikoyo bango bafille bayembisa basali bango katakata basilisi après bakeluka basi mususu tike sukele na libala na modèle azali esukele ndenge wana bango neso na ba Moïse Mbiye kata pona nini pelengendu na pelengendu pona nini omateke baotia trouble na kata RDC bana ni bango ndimela nzambe pasteur mwazolo balango mama tete to bomba bango baza ba père ope bayebi nzambe bazali wana za bonga la ba père bayebi nzambe bazate ba père bayebi nzambe bazali mena ba comportement na bango etalisanga ke bazali ba père te po papa okyondi mateke mwana ya mona bolumbu na ye bengala mona bolumbu papa mukuna siko apambolinga bya modinga mona ondeni yepo bana ye me yango balakisa ibiso nyoso tuto mona kati na mwana na nga moni osimba kuna zongisa bo etatuani yebisanga siko biloko abongo amodiri ngai ubi apambolinga nde pa mukuna zana amodinga frère nanga Moïse Mbiye amodiri ngai ubi apambolinga bango to benga ba père ba supérieur na biso bango nde bakoma ba supérieur siko yebisa ngai musala sodango pezala ndenge wana te tokata mnoka losako osa mabe toka losako te soko lekisi soda pa ko ba général oyo simba mwasi nanga pa aleki yo mais biso bato koleka bango bazate bato koleka bango bazate baleka bate ya bango ba jeune pasteur ba bimba Timothée ba Israël banani boke ba bon ba ne loko te papa bimsele ba dictionnaire ba français yekola bandakala ba komaka ote na français yebino lingala biete no lingala le ba évangéliste binda mozaka kao tu sais tu vois boni yesu ateka na monoko na ye avandaka na temple azoteya na monoko na ateka manoko mibale te ateka monoko moko yesu ko yebi monoko no likolo bango te pour la tu verso intimidé biso te en anglais pour pasteur Eric ko interpréter ya bonzambe te bazonga na bonzambe bazonga na tangu oyo bible to bande ko lobake banga nzambe to beta bakitakataka siko yebisanga ba oba osimba bandumba baotika bandumba ndeni po bamona évangile kati na bango ezate ba pasteur ba kokota évangile te soka pusani ka pena ndumba suka fa kwa na ndumbana so pasteur ka pusani ka suka fa kwa na ndumbana bo yebisanga siko ba kokota ni biso kutana na ba frère te otote lo nzambe est-ce que ba servante ba kwa na ba frère wana azebele tangela nga servante oyebi ngana yebi isomo na lusisi la bato balana luzeba yebi prophétesse moko bakanga ina na clavériste na mutabeta sainte prophétesse ce que ça ni oui na otanga comme ta yebana te wana zaka ba yeba ko surnommer bato wana ba yeba ko surnommer bato poso ka yebana biso tonga to yebango po linga mona mission mais oui ceux qui servante on a yebana ba betie biloko na zamba biso tonga to yeba po linga mona mission eloko ate ba servante ba so ba sala makamna ba sala na ndenga ko batama ozoka bazo boye ko sambisa koma nzambe aoke na CCC oye babeta oke na CCC wana eza malamu to ya mabe me ezomona na miso bato siko ya ba père na bato bayebana na bonzambe na o bazaka banganga lelo bakoma basala nzambe bango nyonso tu ya bango nzotobo na nzotobo takalos na takalos en tout cas nzotobo na nzotobo takalos na takalos donc yango na comprendre que église yango ba ko confiner ngote par après monsieur la buso ba oyo yango wana kasi ba papa mingi bakoma ko banga mwana yake l'église mwana yake ne pas pasteur madame kutu batinda ye abe mona na ye me pasteur amona te pasteur lingo mona mwasa che crayon te pasteur lingo mona mwasa che siltin pasteur lingo mona mwasi mwanzoto eningana te soke ningani ka bia na vandi na ngai siko akokosa mwana batu banena baneti abaliete tia baliete akebala mutu mususu biloko ndengo nazo banzamba pa ta église ba prophète John Ngefan tukeza mawa il fallait to vanda na bo évangéliste binda loba total nanu bonzamba ko côté nini to ko so ba pasteur bele ba ndolo ba temple le loba komo comme ça là quand ande ba ko kanga biso awa ba pasteur bele musu bazoya matete ma ana ko zonga na place te mais azaki nganzamba benga nga temple boni boye ko Jésus kutasala mabaya Jésus kutasala ba kiti bandoko landa papa na ye oyo abokoli ye na nzoto ba o gratter mabaya ba ngombale ba ngoma temple ngo Jésus kitaki alobai na obongo Jésus mutalobai no bongo o ngai balobi na nga temple et pas oni okola mon église moni dimanche wana na olata chemise ya couleur boye faut somber la père ba komaka ba père ba ngomba bota biso père a solo za Jésus Christ en tout cas nzamba pambola maigete
et puis nzamba pambola aya maman Kalambai eza pasi Marie na oseka eza pasi parce que nous sommes aussi des serviteurs de Dieu et zo sala biso vraiment pasi ya makasi Francis Lukubika Nzambe ya bilele Nzambe ya bilele ndezayo sans oublier Ndoino zana sima ya caméra abiso boaki ata moi perpète et ça là est bien Kolompeka à Francis et yé na monde ya lokolo moi 40 donc on est déjà 40 on a pas été c'est commis. OK, merci beaucoup Matete. Qu'est-ce qui fait que batba semble dans l'église mais leur comportement ils ont changé té. Eza nini? Anomela masang. Musuku de plus ou moins tant azaki ni frère. Alors c'est maintenant à s'accrocher à s'accrocher na pasteur a bebi sou makasi eza nini? Eza dire nini? Oyebelo rozolo balangai eza ko zola musanga bilomo na bosa na kala. Soki mutazaki na Nzambe akoti na église akangami na pasteur kindumba za osala eyeli suseka mona pasteur wana sa kindumba mutapesa muteloko ya zanango ya oke isa kindumba zo chaba na maboko bana wana ba ozwani sema sa kindumba awuti na mokili azaye kutu mwa bien aye na bonzambe aye ko baluka mutu me mokambi azo kamba bangoti mokambi azo kamba bango aza bongo ngasi na mona mokambi azo bana muninga awolo bana mwana kende kote kuna sala deja babiloko wana po kalate na oya kote kuna yebisa ye kote kuna na mona code akantanga lokwa yuma nzoka na timba banda kala na vanda na bango benga ekamba moko abengi ekuku ozawapi kende ka esika donc asili si église moi ça ke ndako aobenga frère église akende ko bongisa place sa chambre kuna mifutela ngo po ye aokende na ser wana babitango bateyaka basilisaka tango bateyaka basilisaka biloko ya nzoto sala nini emataka esenga fo babuwaka me boka na mwasi no ndaku mwana bataza mwasi na yo asa mwasi na yo te eloko wana basena Nzambe baokuta ngona ba père na bango ata ba pasteur wa mike ba mabe ba père na bango baza bongo yango moni pe bana baza nini baza ndengwana ngana tambona servante de Dieu o atikali ko sa ba biloko antenga monyango te ba mama ana baba leyo baza ndako libala bo yo siko ngana vandi na servante moko servante na beta bola kana ye bo yesa ngape na ko bola po te yanga nini ote yengelo kote o tokene biso maiza fito kene ko binda me soka binika na mona bini likolo ngape na osani na kolandango po ezande ngwana na mona ser moko banda oyemba na ser na biso moko ya munene na kati église aza oyemba kufa na mboka la biso na moni mwana mosa za oyemba pana ngabi o chesha ite likolo po na bi o banda olanda ba jipa milaya za olatana mais il fallait botana makolo na ye donc alingi te ba corriger ye po awute pa ya mutu azalaki nani ndengo wana muta kopia ka mutu oya zovanda na ye muta kopia ka mutu na makambo o misune sa nini ezomona na omona papier riki azaka bona komo kopie ye atane lateli muta kopia ka mutu na sepe na libaya ma tete wana fona zoka modelo mote ko kopia ngo siko yebisanga itango mutazane na mukila zane bien akena Nzambe abongwani akoma ka mususu amabe yebisanga frère Patrice abia moni église na libanda amoni libanda na kati église confusion likola confusion trouble likola trouble bon mukonza mboka ozwani ozope trouble ozo pelengendu akozo pelengendu po batu oyo bakoki osambela pona ye baza batu apelengendu baza batu trouble balingi nzotobo bamutakalosi boyebisanga sikoyo omate président pe akokende mutakalosi batu amo baoya ba réunion pana ye bao communiquer mutakalosi. OK, merci beaucoup. Je crois que tu as déjà comme presque na soukaya. Notre émission de maman évangéliste c'était le Kubika. Ça aussi c'est ma consoeur et tous les analystes et tout ça la musalango. Maman t'étais pourquoi na l'église ou minene? Tout le monde a basero kitoko bazaka toujours liboso. Problème na ba père wana ba mbenga ba père na biso mais père na biso ya Jésus Christ. Wana bazaka bato oyo bazake bato yo ba compagnie biso na Nzambe mais ba père te père po père eza et ba évangéliste binda père eza Jésus Christ na biso Saint-Esprit. Siko bana basi wana na ba te baka na étation ba pasteur to baka na étation ba ko oui le to connaît ba pasteur est-ce que bango ba ko ça ba pasteur te pour comment yo ko yakaka
mais t'as ce plus sur pasteur à bengi attaque à quel moment pour ni robot yate mais au fond dimaka directement ils sont à peine à côté na moi pe côté ya bana basi tala papa omoni makamsu tolobelaka basi bazo pengwisa mais biso tozali kokende mon église ya Kizamina tant tozali papa na biso Kizamina évangéliste Kizamina en tout cas Losako papa na biso Kizamina soko ye na pantalon sérieux wana okota te baozongisa yo oye na jipa mukuse okota te so bayokeli ba mama na porte bapesa liputa mais lelo omona soeur obalbaka mbishi ya mbinga aolata jipa awa akevanda pe liboso ya pasteur alobi eloko te mpona ni azaka na posa yeba makolo ya ser wana et puis ser wana ntango aye atie pasteur kate aye asambeli akei mais pasteur na buli na ye moko na bavision na bango asali nini na bio ser soko église esili kokende te nzambe aotalisanga likambo kati na yo apointe lisusu mosusu soko atali ye kaka kote una crayon kote abi ser Dieu m'a montré lelo soko okeka na ndako na bino okufa fo lalawa tala papa na okoso te makambo na oloba atali ka frère mobo aza mbongo atiki jipi libanda frère nzambe oloba na nga lelo basali ya nzambe oyo baolia lelo na église yo moto opesa eloko mpo so opesi te nzambe aokausa maboko na yo siko tala basemance wana nyonso tu oyo bango bazolona fi wana atiaki eka te ye nde moto asali fi wana atia eka ntango fi wana kokota kuna abandi kolakisa ye ntango azalaka na libumu ya mama na ye eza na koko na bango moko aza na mboka alakelaka zemi na ye ya libumu na ya mama na ye mabe ntango babotamaka bato bayaka koyamba ye mpo bakotie na kati ya ndako basalaka baseremoni ntango ozalaki kokola ezali na koko na bino moko ayaka azwaka elamba na yo do aokotie biloko mo mwana bandi obanga do ndenge eza boye yo foleka na service no eza nini il faut bazwaka bato na sokola ubie to pakolo huile ntango kaka kosokola asimbi babisimbasimba oyo ayebi bachaîne stereo ayebi baradio soki nini azosimba kote kuna eningisi mwana akushe na mwana wana apo olobi ka basere mbayo opengwisa bango baservante de Dieu bamona bato ya danse te mpo bapengwa kaka bango mbapengwa te eloko wana soko olingi yango te pasteur mona ngola asala intervention nango alobi ke non ndenge eza boye fo tala mpe basere balatelaka ndeni ase retrouve nango ase retrouve na eloko wana oyo te fo tala basere balatela mais lateli ser teya ye ke ser ndenge oza boye bongola motema na yo elateli oyo ye nango koya nango lisusu te jésus christ alingi boye te mais ntango oyambi ye mpo eloni ebangisa bango mabonza obeza ba pasteur mususu soki aye na ndambo na ndako te mwasa osale bisala donc soki mona ka fazo mabonze ebele mpona ni mwasa alata bazin mpe basi ya bapaster bazaka soki amoni mwana mwasa bato alati bien akomika elambana mpe nga mpe fo nalata yango non ozobanga nini bakoma kobanga mpona ni mibali na bango nzoto bo eleki makambo nyonso tu bango baosala eza kaka ya mabe église ebongwani basere wana baza na problème te bato baza na problème eza bapaster sere okolata mabe ntango yo paster ozoteya liloba nzambe yebisa ye kolati mabe kobange te mpo yo ozoteya liloba nzambe mpo ya bongola motema yebisa ye carrément ke olati mabe boye koya nango su na église te amonake paster atyanga kate mais ntango ozoloba ndeke yo oza na biloko ya nzoto otale penza bi ozana biloko ya nzoto ayo mama bino akela yo nzambe pe asala yo bien oyebi ke nzambe asala yo bien wana oloba na ye oyebi ke nzambe asala yo bien rata one eloko te namoni atindaka moïse nde atya na libumu ya mama na yo atinda moïse atya na libumu ya mama na yo yo manzambe penza baange balalaka na yo yo oza beni oyebi kolinga obala paster mais mokili moto esala yo boye me lokola batya okasi na obala paster donc nga na obalo bongo mwasi ya ndako o ndinga zana za bakarate mabe aza femme de ministère te donc yo ndo za femme de ministère po yembaka na yo ka ndingo yembaka donc son encadre yo bien donc mama pasteur o ningisa mokili mwana ningani oki maloba na opesa ba olanda ngana ba pasteur o loba ngana o contredire na olobela ye ndeti oyo ngola lobaki na ngana opesa donc lokola a remarqué eloko ngana lobi amoni o mabe a se retrouver nango ba pasteur ba okyo benga te na zeli bango bakoki te bato mosusu baobenga ngai mpo bayebi ke mama wana azoloba maloba solo oyo bato baosala nini baolanda eza ndenge wana
mais pasteur a se retrouver nango babengi o mama tete ezali kamba sacerdoce nini sacerdoce de Jésus terra sacerdoce modèle wa na modèle nini o bango ba ke ba science ba otombola sacerdoce nandeni likambo nzoto bonde bango batikango likambo mangenge ko keno simba bana batu na mulili batikango kutunga likambo mangenge ngana bakanga mangenge. Ça va, je crois, bango mangenge te vraiment to komi vraiment na suka ya notre émission l'autre chité boye omekani ma tete za ko tomboka na ndenga malamu za colère mutu un colère sainte pona ko mekapi ko recadrer église pona église ezonga na nzela na pesi micro pa na ye après ça on a contact et puis ba quelques salutations ba dédicace na ye azo pesa ngwe bongo micro ezonga pa na nga pona mekapi ko désannoncer émission na biso. Merci papa Eric na sepeli pe na balandinyo so bolandanga ba paolo bakeno na o toucher ba pasteur ngamo pe na zana kati na bango mais tolo baka po bana na nzambe basa nini bazonga na nzela bana na nzambe belé ba perdre vie na bango ba misusu pe bazo bazema ba pasteur akelongo la kufi bato ba yebite ba misusu pe ba pasteur ba senta bango ba wanga na bango do ba osa makambo zo sepesa nzambe te basali na nzambe pona ngai to changer to bongo la mitema Jésus Christ makoleza wapi na nzela en tout cas Colossiens au Kombonene. Mama Ana Kalambai en tout cas nzambe apambola yo ndengo zo pesa espace ba ko lukanga en tout cas mama Ana baba pe esiko zali nzamba apambola yo ezaka likamba fondation mama Ana baba to tombolango mama tete za coordonnatrice wana donc aotambusa makambu nyonso ezo pesa kitoko nzambe ya lola en tout cas apambola mama Ana baba pe na moni susu pasteur Jimmy Walesa ye azana na Angola pasteur Jimmy atambola na bosembo na Angola esiko zali pasteur Jimmy en tout cas nzambe apambola yo na moni Cécile Lukubika ma petite sœur propre tolela kina elongo yaza kuna na Angola en tout cas kalate ba fongo banzela akoya nzambe ya lola pambola o ma chérie na lingaka yo na moni susu Marlène Nyoka ma petite sœur propre Marlène Nyoka et siko zali en tout cas yaya lingaka o mingi na Angola siko zali yondo za mufinu kwa ba finyo so ba na Angola ezali kambata nzambe apambola yo pe évangéliste binda nzambe apambola yo Francis Lukubika na ba yana bela so ba kanginga yondo koyeba Francis Lukubika en tout cas nzambe apambola yo ex catcher américain Lukubika nzambe apambola bino so ba Lukubika nyoso bisika bozali na lingi bino mingi nzambe apambola bino to vanda na katelanga nzambe to sa msala avec Shiro Kinwani nzamba pambola papa Ngefa pa apôtre Chibin pasteur Willy nzambe en tout cas pambola na lingi corps de Christ so yena ndaku nango mona ka ba pasteur mbayaka nga ba pasteur ka bayaka don na lingi corps de Christ nyonso oyo bazolanda nga mokili mobimba bolo bateke o ma tete zo simba biso so moni oloba yo so moni oloba te o sa mokili en tout cas nzamba lola apambola bino nyonso. OK, merci beaucoup on a tokomi vraiment na suka émission na biso. Na pesa quelques salutations kaka papa Jean-Claude Kalambai motema mama Deborah na kati ya Londres ya bino yango wana et puis bana nyonso église même na kati ya France kalamite même na kati ya Kinshasa na kati ya Congo yuzala awawa je crois na bosa d'accord mosali na nzambe mete na Hollande motema ya docteur Esaïe nzamba lola azana to pomba bino ainsi que apôtre Séraphin Lubo ya na kati ya Abidjan ainsi que prophète José Yanda na kati ya bandal nzambe pena akozanga te kopambola na pesi David Mbote na pesi Josué Mbote na pesi bana nyonso wana c'est tout le monde Mbote ba nyonso bala na biso na kati ya chet oyo sans oublier na bosanité oyo ezali mwana lingami na kombo ya Dieu merci ainsi que Claudia Panzo Bapanzu Fabrice Bilele les prophètes na kati ya Texas wana mwana na bot na kati ya molimo nzamba pambola na mwasi na yo nzamba pambola apambola équipe nyonso ya chaîne aux alitolo na CTV ya ma Ana Kalambai mwasi ya papa Carlos Kalambai les gardiens du temple et na bosanitako les prophètes Ézéchias Mbuku oba bengié l'homme à la repentance. Que Dieu vous bénisse. Bye bye à la prochaine numéro. Ciao.